vieux dit mais vieux à cause Arabino vieux lela balé kosakanate. Merci mon cher ami Hippo, merci beaucoup mon cher compagnon, ça me fait plaisir dans mon souci. Toya vraiment match tout mené kala -0 à partir ya Mbinza et pas tola qui na kancha chikuna. Et donc nganga donc to nganga abi que kala moi kende à Polin 0 toujours vite avec les so côté en la secte au long asuste yango za bon za secte yebaka ngai vite nga na mona somo ozwine tiba yena ba imana ibuka ikina mira ozwi nani danga na bani na miliona. On demande à tous les sportifs baya oyo bana ba botine bana ba utiliser asuste abiso na tuba tayo masoki ngapi na tuba soka che côté na yo mon cher zayo ngapi côté na ngai mystique tobeta chocho ma toza chocho vraiment banda tongo ti pokwa chocho sala rien mais on dirait ndoki nasuka tuwe basaki mo règle moko boye mangape ngai ko boxer loko mo epesa buso ai ache biso ba chazible bana ba utiliser ressources ba nani tout ça tous a besoin na parce que il faut après événement il faut que na Kinshasa parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin du matériel voilà école de foot comme belé contribution ya wana nganga vieux wana soto kena apesa ngai bale moko boye ya matiti ya ba papier nde tono betakala na kini apesa ngai obi tango ke bokene na stade bo changer na nango bozo betango donc tout tandami boye natala côté ya kalamu ya lubeni même ballon nga naza nango ya lubaza na ballon wana tubilan tubi to beta pe na beta na lupeta to mata to kita na lupeta pona yeba ki deja patika vita na matonga na bi ata beta na lupeta na vita tile ake matonge kwa kile so matonge après kasa voilà kile matonge to kutene susu mais siko ezali entraîner konda bi nanga ka mutu wana soka chebi ogiso makamisa pa na mutu na yo chance dans l'école technique na beta na ba vieux wana premier fois na mona vieux man en face na équipe mo entraînement wala siko na championnat mokanda na na uti bazaye na ye championnat siko ya malebo to kuta na bango na se ki pour nous abeta ki nefu bete we bilo mwande ngwana obi wasanga ne bi so ki mais en tout cas bi to kontaika na chocho ye ka to we ko ma chaka ba bizaye. Amis sportifs, on se retrouve toujours dans notre émission Une page du soir. Encore et toujours. Ce soir, nous allons parler de 50 ans de notre équipe nationale de Léopard qui sera célébrée ici, sur ce terrain, au stade Henri Vallon, ici à Bobigny, en banlieue parisienne, pour célébrer les anciens. À cet effet,
tous les anciens joueurs congolais, tous les anciens footballeurs basés en Europe, ils vont se retrouver ici afin de rendre hommage à ces vieux qui ont fait la fierté du football congolais. Ils le disent en lingala, Bakolo Histoire. Alors, dans cette série d'émissions, dans cette série d'interviews, je reçois aujourd'hui Auguste Mbabou, ancien de V-Club. Il va parler de sa carrière dans le V-Club. Il va nous parler brièvement de son séjour dans le Léopard et il va donner son sentiment par rapport à cet événement tant attendu ici en Europe avant notre descente à Kinshasa, à une date qui sera fixée très bientôt. Alors, Augusto, bonsoir. Bonsoir. Nayambi Olelo Augusto, Poto Lobela Léopard, 50 ans Léopard, toko célébrer en haut, à Wanakata terrain, Oyo. Nana tout na Augusto. Tant le Léopard a eu couple là, il a 68. Yoza qui place. Bon, donc, na ewana tangu Léopard a eu couple, il a 3 ans. Donc, il y a mouké tout sans koyeba. Donc, on a vraiment moutou moko donc na oyo kaka tango bato sepela, biso ba sepela nini. Mais type ya kokola kaka to kola siko mais moutou na bandaki vraiment komona mingi surtout na matete. Il y a neti vieux toubi. Il a 68 ans. C'est bon donc ti omoni ba vieux wana ezalaki neti na bazobeta na terrain matete biso bapeti mais en tout cas moto azalaki ata aza na poto ndenge nini nanda kofanda mingi na se ya na nsima poto na ye donc nanda kolela tubi mabe mpo nga mpe kote koyamba ezalaki garde na makolo ngulu donc na beti na baterrain balemba donc partout oui attaque garde na lingwala même. Donc, on a un grand gardien, donc on a un moutoumoko, ndengi tubi, on a donc, avant de bêta, donc, on a terrain, on a un gardien. On a un gardien. Donc, comme tout tubi, on a un salle, on a un tricheur. J'ai tubi à ce moment ça dans ma tête, ça la voix, puis Natal, avait tout le poteau. Il y a un rose, surtout na poteau. Na poteau, vraiment, la zone, on a les cas. Bon, Nalemba, Hassan, donc il y a qui na terrain à 27. Bon, et puis il y a na lingwala. Na lingwala sur il y a vieux les mos. Papa na les mos. Il y a Lembi. Donc, on a vraiment vu dans le salon. C'est une semaine. Une semaine, on a un côté. Pour nga dagi mukusa. Na poto vraiment ba na nyoso ya lingwala ba évidemment na pesi mbote na ba judoka nyoso ya lingwala o ba na sima na biso to anto beta na local wana siko numéro 9 nanga kutu Mapoata Richard donc Richard Mapoata donc il me mon histoire est intéressante donc on a lingwala ba na nyoso ya lingwala na remercier bino déjà na vieux na ça na lingwala na comme enti donc la voix d'Isaïe vraiment Isaïe on dirait ndakunangai bon tu as na présent la voix d'Isaïe combo kimingai mais na yeto sole roya bon en tout cas na lingwala ban cadranga vraiment ndenga bien ba cadranga ndenga bien voilà. Alors Augusto, comment ça se fait tika gardien ou comme équipe de champ et les cas de transition? Bon, c'est quoi na komaki donc na obité na zoyamba na mun sikoyo koyamba vraiment abakite il faut sikoyo na esprit na beta sikoyo mabale na kati tellement mayele kaki ya trop donc na koyamba nga bifona combiner nyonso mibale mais na profiter ki sikoyo na don petit mokanda avant que mokanda makolo ngulu bon en tout cas na beti vraiment na ba tout ça ba physicien nzao physicien boye bandaka na makolo ngulu kutu donc makolo ngulu ka tuzaki maya ko kangama physicien danga zoko basele. Donc en tout cas donc génération la biso nyonso après er mo se comme mon amuta comme lokasikoyo donc nzela na aimé donc avant que on se connaît pas comme na mokanda mais avant to que na mokanda il faut surtout na bo fallait qu'on remercie déjà na likambo zo salo yo na ebite soki na cadre na kenoki to na bossa na vraiment rapidement
Obandaka na Mokanda, c'est ça? Voilà. Donc na bana na Mokanda. Na Mokanda. Na 4e matite. Voilà, 2e division bala. Et donc Mokanda est dans la première division. Première division. Donc la première division après stade d'honneur. Mbala moko Mokanda na première division, c'est ka ngenge za étoile. Donc pour ce qu'on a émission na zaki mokusa. Zone union sur la kenda. Ce qu'on a bimi na parler na zonga kala so on a bimi neti mercredi na koyaka mercredi mususu na parler ko to père ayeba mutu wana botika ye. Bobanga na bino ta oya na. Nga donc mais ce qui n'a beti na zaka na mo bani mais bongo yo moni nanda ko beto fele soko fele na oyate banda kala olinga mbongo ngai bale nyonso na betaka ba présent sur ba 6 match ba pesa mwani na zonga na ngai mais ya oya lingwala ndeza ma kolala kuna ba pesa ngo na ndako kuna atika gisto tango longo na aduza na pardon longo na Mokanda oya na vita donc avant que avant que kuna kutu vita mwa musika donc na bandi na na beti na Mokanda vient na ngai mo mpaka anda ko beta na Sotraz wana na Mokanda était na 2e division. Oui, na 2e division na Kilimani. Bon vient na mpaka na epte soka zala kaka ko so ai kaka bi Augusto yo oza petit na ngai ko ede ngai to ko beta na Matadi. On ko sa amenga na Matadi. Oketi Matadi. Donc na kenda mati na Matadi. Bon. Donc kokoma na Matadi nga bina vie mais yo memi ngai na équipe ni na bitin diamatifère moko azaka na Matadi awa. Donc et alors là kuna Matadi zaki ba vita ba bilima mais ye elima bo siko ye diamatifère na zaki neti ndenge na kine zaka neti kalamu ozomona azaki na l'autre diamatifère ngo anda fa na Belvedere donc na Matadi mais na moi ngomba mo azaki na ndako moko donc on dirait pour fois na mona ndako wana na Matadi azaki ndako moko on dirait ya ministre mais diamatifère tukuta ya diamatifère wana nzoka équipe a yele ka zwa kampo na mbongo na ye il faut siko to prouver ba veti banini ezaki bakafar na beti kuna championnat presque championnat tina kati donc équipe me gagnera na kaka ba veti wana tout temps pour ça mettre moi le pas moko ya Matadi pour tellement c'est aya kina biso. Bon c'est siko nganga omoni kuna siko na beta na 10 bon loko la makasi nange zaki mingi surtout na ba corner pour na ngala une expérience mingi ata na pumbwe ba nyuso ba kitinga tika la likolo donc zaki ba travaux donc au moins de le lupeta ngana eve lupeta zaki lupeta na vie maungu donc so qui aujourd'hui bango na si soko quitter ko za ngai donc voilà bon c'est koyo omoni soki na par exemple pour ba match to beta l'air lupeta to beta na vita ke matonge ba man so zapi to kuten siko na matonge siko entraîner kondia lobo giso yo fera na lupeta to beta pe na beta na lupeta to mata to kita na lupeta pona yeba ki déjà patika vita na matonge na bi ata beta na lupeta na vita tile ake matonge kwa kile so matonge après Kasa voilà kile matonge to kutene susu mais siko ezali entraîner konda binanga ka mutu wana soka chebi ogiso makamisa pa na mutu na yo donc wana siko yo na zonga mwanda na Matadi na beti championnat Matadi esili bon mona ndenge ngina songa kin te a 12 akuti na Mokanda wana présent Mokanda zo lukangai wana ba fente kaka akenda bazai makamuna ye moko boy eka na zongi na Mokanda na bali na beti susu championnat na Mokanda kuna na yeko fraude zaki na wale kombo msusu na Mokanda na be to beti na Mokanda na zaki na chance na yeko kutana na vieux mana babaila na ba vieux ole balongo imana donc alongo la ki bango ba ko beta na Afrika
chance na école technique na beta na ba vieux wana première fois na mon vieux man en face na équipe mon entraînement wana siko na championnat ya mokanda na na uti bazaye na ye championnat siko ya Malebo te okuta na bango na tala en face na deuxième division na première division na première division on va kitaka na na imanalingi susu ba viete ba kiti siko ba ko matsa savane na okuta na vieux na bime mi ba vieux oyo nga na mona bango soki ne ko mona bango susu to beta na ba vieux na vieux man na vieux babaila ti bale betama ba vieux na ba ya ba kanganga ba me petit yo bale ozo beta ya ndenge nini pour dire donc tout ça na terrain te vieux et la balle et si on a vieux na biso mo ya quartier aye ko zwangai abinanga Augusto ko bana mutute toke na Angola azomona ngale mo tuka ozwinga na kei kaka yo baka ndenge ya kobatela ngapa na zokena vieux grand frère ya Mulele vieux Simon ya Mulele vieux na vieux Julio abogiso na omema na Angola na koma na Angola kuna ba obeta apurameto wana ezaneti Coupe d'Afrique na bango kuna balukelenga ba billet tout c'est bon na beta donc première fois na vie na ngai avion community fula pour amener toi to beta ataba 12 matchs hein. Donc chaque donc ngana fanda na il y a na nani na plage donc na fanda na plage ya panga donc vie na ngome na plage donc daga sur ba to zo avion to ko beta na Ouiji ba kwanda nord ba kwanda sud donc to beta ba na ko mona ba zeti msusu kuna kutu donc na ba kutu bango te mitongo to alingala donc zo lekela ngai na beti pe to koma kiti na finale mais na finale pesa ki moi buzoba to ko pola na finale bon na finale siko il fallait siko ba coach ngai mbongo yo ma ba pesa pa vie na frontière ba so omoni na kuna fobo kangai omoni ka tellement ba jouer ba team ça moto alingo ki mapo et comme ngila msu so toke ba voyage passeport na ngai na beta ka bale na na passeport te passeport na ngai na maboko ya ba comité on dirait ba team bela kike oya yeka po aleka ata to beti match de to zongi ngana yeba kaka après match na zongi me ba passeport na mona raté après na fente bango na kufeli père Ngomo na kufeli père na oke na mwanda na tina mwambongo bona zongaleka na yaki na mwanda na bileka na bimi mwanda c'est fini na yo mapo na ngai pe makambe sile bo ozongeli mokanda na zongeli mokanda kokoma kaka na komi na mokanda ezaki na samedi match moke be tamaki na matete ya bon parce que joueur nyosa ya matete nde to ndoko betala msusu to kaboli ba vie na ba petit ba kota ba vie ba mobati bo bien ezaki neti association 1AD ba mobati ba ba 1 bizaki de ba ikina ba nzau ba mbanzambo ba viking donc série na biso wana nyonso badanga donc biso tout bon voilà siko ba mobile bat bazaki neti na AGSM 1 biso tozaki de les premier match kaka na beti wana bata vite siko les to beta wana mais terrain ya matete donc soko y retard place ça pour équipe gagner mon na raté donc là so beto ndaka nive kaka donc zo mona meza kama pesa mbwa boy na mona kaka ba via matete ba ko benga ngai ba bite me petit photo me mona vita na vita ka boye pesa ki mwa nini ok siko fox na ngande na utaki na ngona Angola poko kuna na Angola kuna babok wana babok ezala ka mate babok ke poza ki entraînement tongo poko Angola ezanti poto nga mana viva Angola poto pour entraînement sur na tongo voilà donc on a chaque les 15 on a na ba quota na ngai donc ba opé sangale msusu ba miliki ba jean donc les maneti chaque les 15 no ba pesio ba quota ba carton na yo na tiango na kati ya pale ba moko entraînement vite
vite on est na commune entraînement vite à préparer coupe d'Isaïe vraiment coupe d'Isaïe il va sur oya na vite à zolinga voyager na epe on a entraînement pendeka ezalaka bon en tout cas tout ça que moi est belé après à un moment entraîner Kalamba ya lobby bon en tout cas vite à zo kende to chaneti dimanche. Bon, si vous entraînez il y a mardi, mercredi. Et comme si vous photo qu'il est 18. Il faut la vie vite en moi. Il y a banane. Un grand joueur. Mais donc, mais est-ce vite on a est-ce que na robeta en même jour. Wala kuti banane. Na kuti. Bavye tubi. Ce qu'on a que mon il y a classement, il y a vite on a okuta kuna. Nkano. Mbala Kovo Umbenza. Bon, na 4-5, zaki Ngwatala Emedo ou bien Mpeti na Gigo. Ah, on yakuta Gigo. Na kuta Gigo. Bon, na milieu wana ezalaki kulenga na ezalaki Kola Tweba Mobwa, mais Mobwa va obeta 10 yena Mungwale. Siko après na attaque kuna makukula kipulu kama donc tochaka bataka nyonso wana batemo bakendali bantemo si bakenda mabangola Angola donc ne kokuta ma vite vraiment ya mobimba à part ndeka ezaka à part pauvre bobo azoma vite vraiment morota akenda obo siko ngamona tali na mais na kobeta esika nini menga siko 6 entraîner Kalambai, tu voyager dimanche. Non, mon gars, liste va jouer. Avant que tu liste un bima, et ça lit 3 tours à vos côtés, bah yé, donc bah on ça la classe maté, bah voyager. 11 n'a pas bimi. Vita a préparé 11 heures bah match contre Chikunku. Tu tires là qui 6 ou 7 comme ça. Bah moi entraîner Kalamba à tellement lobby na joué risque Augusto na tio na liste ya bateau ba robeta coupe du Zaïre après zuba musuba biswana tozi pepe OK na kananga bika réserve kaka te bana bika ba mitu très solo bana to komaka na kananga tolela ne faux bo yibaka ba luba nyonso ba ma il faut ka vite pola donc ba bon biso ne faux. Enfin, moi, quand on a 15 heures entraîné, oui, bon, il faut donc tout le monde hôtel, jour si match, on a un équipement. Entraîné Kalamba à Téléma Lobby, Auguste Ozoa numéro 6. On dirait, papa, bon, question me repose un peu, on dirait visionnaire au Saranate. Abinango Augusto okobeta 6 vite ngo nanu kutu na bandati na ebinenge bandela tikaka na match ya coupe du Zaïre bobetanga numéro 6 ngabe ngona matete esprit ngamona yeba yeke bon babalo na beti mais tango pe ba kozwanga na vite ngo mais tout ça plus de 50 100 personnes bazwinga na voyeke en tout cas c'est sérieux allé après ba classement et ça la mi pe wana titi yango pe banda na kota vita wana na ebi bande ngezala te toujours tina eko longa vita na ebi na bande donc na banda ko beta yo beti na vita wana 84 83 84 bon donc nga na code na yes sikoyo vita mene di kilo sikoyo ya po ba doyen tout ba bandi ko ba senti ba benga na bango no ndenge za yakini tiba ba bobo bandani to ni ba yakini kutaka bakachimuka te bakachimuka ba viete ba veka kachimuka le on vite komi il faut ba trier ba kipulu moi ba to on est ba mutufula ba tu faut ba kende siko community donc vite komi yangai donc ngam na zo kilo ya vita donc ce que vite yindi zangai mais il y a un moment mais je vais vite mais moi no yangai akona beta na vite te pour yebi makamba vite pour na yebi makamba vite très bien donc on a besoin vraiment charge ya vite
Mais après yo ba frère no mibale ba beta la vita. On peut ça ba on conseil te. Bon après nga na bimi. Na sima na ngai mais so na zaki na kisasa bon lokola eza famille ya bale. Bon na sepela pe ba beta bale na ba on nenga bien que Dieu merci. Mais les comme sous to retena Augusto. Tango beti la vita. Landongo longo vita tika beta sous Coupe d'Afrique te. Donc yo dans un ozaki ndengeni. Bon, ça na période hein. Mais où melaki? Oui bon, moi non na période wana en tout cas c'est na lelo munu sa comme ça ka vita. Ezaki vita ta tozo kende te mais ezaki vraiment donc munu so ka kotala match à vita avec nesengo. Alors ma kukula on va beta Coupe d'Afrique te. Donc ma kukula to yaki na ye nzela mo. To beta ka ba coupe d'Isaïe. Mais en coupe d'Afrique bandanga na yaki kaka ti et pesa ki ba buzo ba wana ka ndenge kenda donc to beta su coupe d'Afrique. Mais malgré l'individualité on les a na vita. Donc tout zaki vite zaki makasi mais tout zaki na chance. Ya aucune coupe d'Afrique te. Bon et donc après ngai ndete yo ko zwa sikoyo série ya ba mokso ba Viki Sapu banganyanya basambiaku donc ba jouer au tout ba moto tout ba qui a moto si quoi qui vite moko to gagner quand même pour to bima premier problème et donc so ka to zanga un point kaka na yebi que c'est il fallait ma to préparer il fallait to kende to bima premier to que coupe d'Afrique et ça contre Kalamu. Match là mauvais souvenir na nga yango wana. Éternel solo vite fait. Contre Kalamu wana ezaki donc timo ya lelo na mona kaneti na yeba te soki et donc on a tout napé est-ce que Kalamu bazaki batu na biso pour ezaki neti matonge bazaki tendance mingi ya imana. Bon ngande na yebela ngabeke biso zaki Kalamu na mabwilo. Mais on les hommes mais n'est surtout bien na bakalamu ba mabwilu donc ba yaka vraiment donc il faut en tout cas si on gagner kaka bango to bimi premier mais besoin kokate to ya vraiment match to mener Kalamu 1-0 à partir ya Mbinza et pas to la na kancha chikuna et donc nganga donc to cha nganga abi que Kalamu akende a repola 1-0 nganga vie wana soto kena apesa ngai bale moko boye ya matiti ya bapapia nde tono beta kala na kini apesa ngai abi tango ke bokene na stade bo changer na nango bozo beta ngo tango to tandami boye na tala côté ya Kalamu ya lube même ballon nga naza nango ya lubaza na ballon wana tubilan tubi wana siko akenda ki mwanda ko beta coupe d'Afrique ba kipulu après ba ya kozonga après non non tubi balo biso to wana ya bitendi wana vieux tubi abimission gigo yesinga mon cher ya yombe na moi macho buzobe sale ndeni vie abimisi so plan obizi tozana ngo ezate ya kobakisa te ndengi moko to kota pe na terrain to beta ba to kana to ba vraiment to bika mutu a train ya Kalamu za mingi chocho faut mato seka chocho neuf chocho zaki neuf oui 9-10 comme ça na c'est qui pour nous abeta ki 9 ou ouais bilo mwande ngwana ubi wasanga nebite soki mais en tout cas biso to konteka na chocho yeka to yeke o macha ka ba bieza ye abiso na tuba to yo masoki ngapi na tuba soka che côté na yo mon cher zayo ngapi côté na ngai mystique to beta chocho ma to za chocho vraiment banda tongo ti pokwa chocho sala rien mais on dirait ndoki nasuka tuba saki mo règle moko boye mangapi ngai ko boxer loko mo epesa buso ai ache biso ouais siko ngai na ko égaliser 1-1 mais faut to gagner Kalamu pour to bima premier yango siko match sili 1-1 imana abina na 1 point 4 siko le na ecto zonge place na ba robeta ba joueur aba fanatique donc ba habike
ndenge nini tosali nil na Kalamu. Ok, c'est que là au moins il faut gagner Kalamu pour devenir champion. Beta ba joueur mardi l'entraînement va beta ba joueur na ebisio menga mais heureusement mardi am esprit na kenda kité. Na bete mon pepo eza o ndé ba rater sur le stade. Donc marathon entraînement. O ba gagner entraînement ba beti ba joueur. Ngabi na okena ngaite. Na ba bras droit na ngai na tinde beaucoup le mon pepo onde nini na 24. Entraînement na 24. Na ebisio na 24 na koma na 24 boye jeudi tokobeta na bilima tournoi moko boye tournoi mona eso ezaki tournoi ni jeudi wana kaka na kende boye entraînement na sala wana bangapi sa babi na yaka donc soka tire betaka wana bangapi oyo siko les kaka entraînement sili mokili mobimba ba supporter Bakita na 24. N'est-ce Bakita na 24. Babi vraiment Auguste Tobeta ba vie na yo. Ouais ba kombo ba vie ki bongo ba beta ba maya tout bongo yo kaka. Photo beta o lelo. To polite mais tout ça ni bo beta ngana nini. Oh to mona ki o mona ka makamba ba ya batakin ba mona na Afrika Leaks na moleka après ça nga enveloppe. Nga bonga enveloppe ngona chabi. Atabi no moko. O te fallait deuxième bien kota. Ka bi me yo kasi o tonda ko betana bango baza abasi ba mbali neti bisote. Basi pote msuba bite botika nga bitande boza ba imanye baza o bulinga bo betanga eza ba bita cliente na ko to longa esprit. Papa msuba tete bon to tika msuba bite azwa mbata pamba baba rumbu kota bagigo wana ba groupe wana o banda ko fana mingi kota 24 mena ngambo ba petit pe mbata ndo ko betande ba luka ngabi soko bobeti nga na longwe na wana nga sute et puis na tiki na ngabe bale pour na moni eloko mopo nazo boma nzoto pour l'équipe mais bobeta ngai bon so bobeta mais moi équipe britannique oni ba jitoka bazaki na 24 mais bazaki muso bana zilaka ke eyinda soki ndeni ma yeso nga intervenir ndenge nini na mona kaka Pele Mongo atindile le wana ba garde civil atindi digo ba garde civil et continue na 24 kasna bima na ba garde civil posonga pale ba bimisa na 24 siko photo kende kola na mbinza pona tournoi pona tournoi ya bilima tango babimisi ngai wana na bagati civil batie mamu londe ngezalaka ceinture na bango baepa bakotinga na nini Mercedes na biso zai kona vita tango tokoti boye na komi na 24 na kiti et na rompo ya Victoire wana na bia so bongo beta nga kika pale na vi taxi pale nazonga na pale so na match ya bilima ya mtu lukayo mama kamba pesa adresse wa biso to poli pour dimanche final na Imanati. Donc il faut nan ya bilima po basala kini habite Auguste Olinga était après match ba pesa déjà adresse bon ça qui nul na bilima bon basala kini na bilima pour nga match ya bilima pour na ezaki championnat ka tournoi nga bina ko yate na kena nga pale ba beta pe mais leg match zo beta mawana ba bras droit de si ba yaki na pale ba Auguste o pe ba bima ki avant ba Auguste ba supporter ba roya c'est équipe poli nga bina zika ka ba jitoka ba yanka matete liboso parler bok ba karateka to fana soka pour les ba supporter ba kutana ba encore ba tu ba kake ba supporter ba ko menacer ngai kuna pe na ngilima kuna dia ba chaki mi ba côté la place wa donc moi ya mo ni ba blom suna e oza mutabatu zaka mutabatu et c'est le pays heureusement tout ça la guinée na magana butu wana na ba 0 heure ba commando ya DSP baye na Pele Mongo babi Auguste abi Pele Mongo Auguste soki dimanche au monanité ba kotumba pale na ngai donc aux obligés il faut ya kobeta ngai prise pression naza nango boye na kokate bon total kaka bon ngai botikela nga temps après nakoya alongo wana vita
eza likambo nalongi nake église nalosama na bima nalokele na 10h église aussi la midi wana déjà père lobi nango déjà azo déjà musuni na ye déjà abi mwana il faut kende ata ndenge ni il faut kende oluka kibale il faut kende donc tolongwe wana donc mona kaka église boye ba commando ba koti na kati église mena sima église donc on a est que église esili babitin te ko joyo toke nayo ya on pe na match ezaki vite imano yo sambia ka chaki bia liboso après ngana yo cha dessin bito zo kopo yo baki ko basimba ya munene wana bozoka kopa za kopo mais les sur ba sipote ba sangisi mbongo ba pesanga na zo mbongo wana na zo ngana pale na boyi pona prouver ba que ça rien voilà c'est ça en tout cas Auguste on peut-être que sera vite fait c'est bien mais puis toujours célébrer Léopard 50 ans à Léopard. Alors, Guy, on a habité sentiment dans les années, on a awa pour tout célébrer la vie en 68, na 74. Retrouver un ancien joueur nous sur Kutana pour na vie on a sentiment dans les années. Bon, en tout cas, il y a Liboso, na zoko remercier bino ma bateau yo, bozui likaniso yo. Et ça la manangote. Ngakuna na la surpris que eloko aboye il peut oya na idée oyo en tout cas na éviter ce qui est outil pour likambo yo donc na zalaki ata na idée un jour idée oyo kozala nango mais en tout cas nzamba sunga yo likambo sali donc surtout na équipe technique na équipe na zaneti na omona bato ba suneti ba fisenzao dodo tuwe mukuna en tout cas bokanga makasi eloko bosali tisiko na ko digérer ngote mais tozela kaka les 21 pour en tout cas donc idée oyo vraiment vraiment donc nazangi ba mon pour ezolekela ngai na utaki kosolo la kutu na vie Santos Motubile bon on a déjà vieux assuré ngai que azoya dans une semaine donc azoya ko chama déjà na éviter plaisir na romona so vieux wana et puis toujours c'est l'endinga singa c'est ba vieux kakoko kidumu mayanga donc ba vieux tout ba vieux boanga batumba poussa yo mokili en tout cas ekosala biso plaisir to mona ba vieux wana oyo to mona bango na ça fait 20 ans ce qui 30 ans toza na poto mais komona ba viane komaneti na ebindi na koloba te mais likambo ma oyo ipo na banzao bosali na moni ndenge na kono ko remercier binote mais et puis na zoba oyo nyonso ayeba za footballeur en tout cas bosala plaisir ata lio oya nango ata ba Varese ba kilote ezala botine eloko nyonso ezali ezala ba gâteau pona bana po ezani ti foire kozala meloko moko na evite soki tokokoka na teka bobini wana po ngape nazala ba coup de fil ba pesi na bato ba uita ba Hollande baku donc ba Hollande ba Angleterre o ba bengi tu vas confirmer ngai vie mutunanga zakle a confirmer ngai na kama donc ezaba biloko moko donc na éviter puis na viengoma yaya viengoma zali donc avec Kadi na ndengi et puis en tout cas surtout bilima imana kalamu omoni eloko tokutanaki epa ya morceau na so ekozata x5 nango et que ça a ce plaisir pour nga lokola ndenge na beta surtout na baimana wana ndenge na beta na baimana wana baibuka baikina yebaka ngai vite nga na mona somo ozwine ti ba yena ba imana ibuka ikina mira ozwi nani danga na bani na milieu wana mais soko beti na ba wana mais yo molo tala ke donc za majouer
po baza ba no bazaki vraiment donc so ba mukubwa mais en face na ngai ndinga mbote Philippe. Mais attends, mais bah je rendais moi maïele et les que siko donc mais ba mandiango ba ngonyo siko tozo kutana siko za bango baza ba diversaire na ngai mais betana bango pe match sili ozongi na palo yo mate na ute pai okepe su na bilima soko zina na bilima na ba complot banda ko sala ba fidimao ba malongi bango tu ba ogiso te ogiso to sala le triangle mais banda ko kokaka te mayele le kay makasi ba bisuru wala masolo wana nyose ko beta mao ozomona bon so siko ke kota kala molisoso aïe aïe kuna n'en parlons pas ozomona ah bali bambo banzao mbanzambo donc ozomona okokuta na bato ba monka donc ba dieu koble donc ba joueur do ba lema donc beta kini soit mais bango twana na kutana na bango nyonso ba diversaire na ngai oh nzao siko yebo mamuto to ba yema kolongulu melem so na pe mutu na ye mais esprit kaka donc en tout cas na sepeli a trop vraiment na journal le ndé bozwingai mais en tout cas ndengi bobosa na te surtout komema ata maya pamba Maya pamba weke moi pesa makasi sokata bapaka mai boya surtout wana vraiment bon na yepe mutu nanga Viki na yokaki Viki sapu ye akosoma ntaba azwa na ntaba babi yepe maboko makasi azwa na ntaba na confirmer bino azwa na ntaba mais ye mokole msusu baza na likamba koloba pona moni ya zoya donc na si azana likamba koloba ta na dernière minute. Bon, voilà, donc en tout cas, boya mingi, pour les fêtes, moko ya munene. Bon, on a évité les sous. Bon. Viki, donc, en tout cas, merci Viki. Merci mon cher ami Hippo. Merci beaucoup. Mon cher compagnon, ça me fait plaisir. Toujours. Vite, avec les gens côté on est la secte. Au long à souster. Il y a un bon. Secte. So côté au bima souster. Na que donc même Philippe na eza faire na. Siko toloba. Vite siko lo ni bobombel ba viwana. Non, avec club oui biso tous en réunion. Tous en réunion to benga ngutu mikolo remontada. Parce que ça fait 2 ans tous ils sont en activité mais to reprendre l'activité. Avec le remontada dirigé par le coordonnateur Ngenge Mundai Massa Nangai. Donc Mikolo Toza vraiment motivé en plus Yamba Vena Adelar Kibonge Baroya Bangotoana. Donc il faut vraiment avec les biens même Nabata Imana parce que vie mo bezo moi vie mbungu maungu pas si la uka batunyo sona Baroya Kota Bilima président Mayele Ozuba Jalma Nyamana Ndembo Arozangate parce que tout à l'heure dans le téléphone via rassurer. Il faut bosser na que Viana c'est le premier entraîneur à gagner Chan quand même hein? Parce que on toujours ça on est toujours bosser Nyamana Ndembo voilà premier Congolais à gagner Coupe d'Afrique donc il faut bosser na que non il a beaucoup fait même si Mikolo a permis dans nos mains toujours mon Ndemba comme moi aucun faut dit tout reprendre place. Merci à trop. Merci. Et puis à bientôt. On demande à tous les sportifs baya botine bana utiliser ressources chasible bana utiliser ressources nani tout ça tous a besoin d'avoir parce que il faut après événement il faut qu'il y ait ça parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin du matériel voilà école de foot comme belé contribution yango bana onyo so bazana chasible botine utiliser ressources t-shirt mapapa tout ce qui est matériel il faut contribuer et tant qu'il y a aucun bon distribuer dans l'école de football et vous allez vraiment les bienvenus. Merci, à bientôt. Merci. Et puis rendez-vous le 21. Merci Mingi. Ouais. Merci Augusto. Moi Lobasuka. Bon en tout cas et Lobasuka nango baka na remercier liboso déjà staff na bino déjà donc na 2 fois sur na remercier bino lisusu na likanso bozui mais na vu que nzamba kosunga bino tana kin donc tant que ça la madia na kin
donc boye baka ke réussite to bozana ngwa yango pe ko la bina kisasa tant que les kinyo ozala voilà ça va sélectionner to bimsa 23 joueurs hein obligé liste ko bima na okende le lokola balukaka nga mingi kuna nazo obligé okozala na kozala merci bon en tout cas na remercier susu surtout bolimbisanga na bosanaka te oni britannique wana elekaka donc na matete surtout ya lube encadré nanga déjà vieux ezalaki tongo pokwa na ye bon moi donc bamasolo ezalaki ya kati mais wana ezalaka un jour tokosobola yango bon na remercier bambanzambo badanga fizi tozalaka na ye awa bato nyonso baya na matete oyo nyonso babeta na stade bakongolo tu bango nyonso bangwangi bango tu e bamonka na ye te soki na kobosana mais en tout cas bolimbisanga boza mingi na bino surtout ma famille Guilhem Babu troisième Babu Guilhem Babu deuxième troisième d'ailleurs qui Roger Babu que son âme repose en paix donc Nanzombo le soir yonde tozarano kaka na contact ebi na Facebook mayele bon na bosse un peu vieux Eddie mais vieux akosaka bino via lela bale kosakana te kalela bale ndenge ya kosala asaka ne kaka bavantire via za fanatique abale ya kosakana te boye puis soko pe na ke na bosani mutu na ngati sentir maître Gabo Makofi Mazeya na kin et puis mutoto bolingo club nanga ya poto mais dans tout cas na donc batinyo sa makasa matete na ana bino boze belé donc sona bani ko tanga o na ko tanga toka abo saningai merci en tout cas na sukia wa mutasuka mutuna ngai onema yeko na kono ko bosa na ete merci oh Vincent Kabeya muti ya bela soki okena na Belgique betanga kasingana na Belgique na Vincent Kabeya aya ko luka assurance ezali donc soki na bela donc ezaye d'accord donc muto na kolini na betne bale makambe fanda ezaye merci merci Augusto merci vraiment merci amis téléspectateurs. Voilà, c'était Auguste Mbabou, ancien de 20 clubs et des Léopards. Il a donné l'occasion de s'exprimer et lancer un appel à tous les sportifs que ces 21-là soient vraiment spectaculaires pour que ça puisse trouver un impact quand nous aurons à Kinshasa d'ici fin septembre pour célébrer avec les autres les 50 ans de la première Coupe d'Afrique gagnée par nos Léopards en 68. Merci, à très bientôt. Bonsoir. Arnold Nkrumah.